Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Artiste comédien Max Kadiombo akufa kina butu ya jeudi pe vendredi 16 juillet à lelo suite ya une courte maladie selon information et pesami na famille biologique naye. Na Nord Kivu, plus de 20 collaborateurs ya ba ADF bazwami na armée toujours na compte ya état de siège. Baisse ya produit surgelé, ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalouba a pesi 48 heures na ba importateur ba kitisa biloko ba détail. Ya ba élément oignon sur tout de suite na KNB News ya lelo on a essayé de présenter les biens. Mbote, merci na fidélité et confiance pour Pesabiso pour ton informat cabino toujours d'une manière très professionnelle. Merci pour vos alliés belé qu'on a biso partout dans le monde dans un essai on présenter les biens édition à l'autre Kato Fongolango et l'on a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Zomina Accra capitale ya Ghana wapi azo prendre part na zone continentale africaine de libre-échange ZECAf na Mukuse ba détail tokozongo la bino na mikolo ezali koya Kastoloba qui on est bandé que plus de 20 collaborateurs ya ba ADF dont 13 chefs ya ba village bazali arrêtés na armée congolaise toujours na compte ya état de siège bolanda ba détail pesami awa na natonsiata. Ba forces armées à République démocratique du Congo FARDC ba kangi 20 collaborateurs ya ba rebelle ADF na kati na bango 13 chefs du village ya région ya Beni na Nord Kivu. Na communication moko oyo basalaki na presse na Beni mokolo lobi jeudi 15 juillet 2021, porte-parole ya armée a indiqué que parmi ba personnes oyo bakangami 10 personnes bazali bat oyo babande ko poser ba bombe na ville ya Beni. Bandeko oyo bakangamaki avec plus de 150 pièces explosives ya TNT p 20 détonateurs oyo ezalaki déjà na disposition ya armée ndenge ba indiqué. Lieutenant Anthony Mwalushai oyo atalisi ke ba chef du village oyo pe bakangami après avoir kokanga bango en pleine collaboration na ba rebelle ya ADF na vallée ya Mwalika na chefferie ya Bachu na territoire ya Beni. Na premier groupe oyo to retrouver basi oyo bazalaki na mission ya ko éliminer ba imam pe ba tchèque. Deuxième groupe ezali représenté na ba rebelle ya ADF na kati na bango 13 chefs du village ya Mwalika ezali lisusu na ba poseur ya ba bombe na kati ya ville. Ezali ba effort oyo forces armées République démocratique du Congo ezali ko fournir pour na période oyo ya état de siège ndenge abakisaki lieutenant Anthony Mwalushai. Na ba groupe oyo ezali bongo pe na ba présumé auteur ya ba assassinat ya ba imam musulman na région ya Beni. Même ba oyo menasaki ba imam mususu bango pe bazali arrêté ndenge source oyo ezali ko préciser. Face à la situation oyo, porte-parole ya armée dans secteur opérationnel Sukola 1 azali ko inviter population andi mena ba effort oyo nyonso armée azali ko déployer na période oyo ya état de siège et surtout accompagner ba mesures oyo exceptionnelles oyo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki pona ko silisa insécurité na ville ndenge a conclure ki lieutenant Anthony Mwalushai. État de siège musala ezali ko mona na kalate kimia ya solo oyo congolais sozali ko luka ekokota na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Nanga mona bango ba élus nationaux ba adopté mokolo ya lelo vendredi 16 juillet prorogation ya état de siège na province ya Nord Kivu. Pe Ituri et Sengel Tobo sanate que zali 4e prorogation ya état de siège aux chambres basses ya parlement à Sali Tokozong na bino avec force d'état na mikolo zali koya. Nanga monaye ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalouba a pesi 48 heures na importateur ba ki sabiloko bolanda image pe commentaire. Jean-Marie Corneille Kalouba, ministre de l'économie nationale ya RDC, a aussi ton face ya ba exportateur et ba produits surgelés o esengela ki ba baisser ba prix na bango wuta conseil de ministre ezwaka mokano pe fixaka ba prix ya sika. Ye alobela ki yango lors ya réunion o asala ki au côté ya ba importateur et ba produits surgelés pe ba misusu
oyo basalaka na service à l'état oyo bazalaka souvent accusé ya koalourdir bastructuration de prix mpe kosala ko baexportateur bamatisa baproduit na bango bazalaki bongo direction générale de migration DGM ligne maritime congolaise LMC mpe la Marie ya Matadi. Lors ya rencontre wana importateur ya ba bien surgelé dans ba société égale Sokim Sosimex bazalaki sous pression pe ba lobaki ba pesaki ya bango ba argument liboso ya ba service ya l'état kotalisa lolenge kani basombaka biloko pe lolenge kani bayaka koteka yango na RDC. Na même optique wana tango ministre économie pe ba emosusu ya l'état bayoka kibango basenga kibango bazonga na nzela pe bazonga na ordre pour na kosala que population congolaise et se retrouver na biloko na bango kolia et que bango pe ba se retrouver kasi basa na ba prix au-delà ya o ezali édicté na l'état te. Maire ya Matadi o azalaki pe présent ayaki ko foncer clou na ye na ko bimisaka polele ba importateur o ba evokaka toujours loi o ezalaka sur ba loi ya ba matière o ezalaka ko biloko ekota na mboka ya atalisaki lolenge biloko ekotelaka pe alobelaki yango na polele nyonso combien ba importateur bafutaka pe combien basombelaka biloko, c'est-à-dire que badlekisaka prix. Ndenge ministre économie asalaki banquette na ye na boye ministre Jean-Marie Kalouba akendaki tina suka ya logique na ye ko accorder 48 heures à dater ya mercredi 15 juillet pour na kosinga bango ba baisser ba prix ya ba produits surgelés. Tobo sanateko gouvernement congolais a décidé qu'à baisser ya ba prix ya ba produits surgelés à travers mboka mobimba. Lors ya 9e réunion ya conseil de ministres o esalemaka wapi ministre ya économie nationale alakisaka noir sur blanc le résultat ya banquette na ye pe atelisaka ko ba société o pe ba importateur bazali kolekisa prix pe konyoko la population na kobatamaka na sima ba taxe ya l'état pe alobaki ko a kolongola ba taxe mwa mingi pona ko permettre que biloko ekita mutatango wana population ezeraka kino lelo biloko ekita etikala na mutu kasi na maboko pe na wenze ba prix ezali na kaka ko na boye ministre économie abengaka ba importateur poaso wana bango asolaka pe na feke kasi kino tango wana biloko ekiti nano te na boye abeti loboko na mesa lokola l'état kopesa bango 48 heures biloko ekita soki te akopasi na vitesse supérieure. Ministre économie nationale elongo na gouvernement Sama Lukonde bazali déterminé à nettoyer structure ya ba prix ya ba produits à grande consommation pour na ko aboutir na ba prix moko ezali juste pour que l'état azoyaye importateur pe azoyaye kasi population pe a se retrouver moi na mboka aya biloko ya malunga na sani na ye na prix ya malunga. Tobo sanate que selon compte rendu et pesa maka le 26 juin 2021 calcul o esale maka na ministre économie nationale pona o etali cohérence ya ba prix pe ya ba objet na marché sur o etali ba opérateur pe ndenge basombelaka biloko atalisaki ko sima ya kosala banquette asolaka na opérateur pe lors ya conversation na bango opérateur économique balobaka ete eloko moko te po bamonaka manœuvre na bango nyonso ebimi na mpoasa kesi selon ministère ya économie pe gouvernement lors ya conseil de ministre yango batiaka couche de poulet carton à $10 par carton ya 10 kilos contre $21 ndenge ezali koteka na lelo oyo. Poulet en entier batiaka yango $10 carton ya 10 kilos contre $28 ndenge ezali koteka ma carton ya 500 ya 16 pièces et sengaki coûter $17 au lieu etekama na $42 ndenge ezotekama lelo oyo. Kasi ba prix nyonso wana etikala lokola ndoto na mitu ya ba congolais o bazelaka toujours ekokisama kino lelo esalema nanu te yango ministre économie atelemi pona kobeta loboko na mesa pe kosala ko ba prix oyo pe mobeko ya gouvernement ezala mis en application pour que population pe a se retrouver. Alors azozela pa mona yango pour que anzima Kinshasa et l'équipe partout. Nanga mona bango ba chauffeur ya Kinshasa ba réagir sima ya ministre intérieur kozwa décision ya kolongola ba unité ou jana na banzela bola na bango bazali awa na micro ya Peggy Irunga.
Voilà que c'est pour ma casse. Parce que le chauffeur a la criminalité. Le chauffeur a la déléquité. Le chauffeur a dit qu'il est responsable. Oudjana aza policier, il faut interpeller le chauffeur de ma pas agent de sécurité. Aza PCT, police est moussa na ya régulariser sécurité. Madame Oudjana les années. Bango so bakangi chauffeur ko beta ko tira sa jim ko panza ba pine nelo retourner ko déplorer. Aos ba recevoir mon nyonso, chauffeur ba beta ko toli téléphone. De le voir ba longo na nzela to sepeli, biso document transport to tol bija ko sumi tu ko za ka bisote. Puis tu faisais à quoi on a l'État qui document, il voit son document. Mais pour moi, il y a pas autant de toboyagi. Tout d'abord, on a le Trakadini, il y a courtoisie à faire sur un appel à Bakamate. Biso, tu as besoin de courtoisie. Biso, normalement, tu as besoin de courtoisie. Fallait pas ça, on va tenir, biso, on a besoin d'un zéla. Oh, il va se faire un zéla, et zali, roulage, agent de transport. Bango, on a saigné un zéla. Mais oh, biso, tu vas déplorer, zanini. Tracasserie oyo toza nango ezali bamiyibi oyo azali koyiba mbongo ba recevoir ba chauffeur mutu lokola toza na 5 unités différentes na nzela oyo ezotungisa biso mutu lokola pepe agent lokola pepe akokanga moninga na ye policier mais abosana akokanga moninga na ye policier ya komisa recevoir policier ya mibale tokoza bureau de rapport ya bureau de la mutuka toyebi toza nini bureau de akoma akokanga recevoir na nzoto en plus soit coûté recevoir même à 200 000 francs. Babotoli, amende zate, bureau yango ezaka mutuka oyo bango baza nango. Soki kaka botoli mbongo, soit kangaka plus de 100 recevoir na journée, mbongo nyonso tu wana batela bazala god mobimba. Mbongo wana etendaka wapi? Il faut tracasser les gars forts donc tout abano bu mesala misala. De la ministre obila. Moi muke po de wa longo be musala pe ya ujana nzela ezate po. Musala nzela za ulashi. To kama wande wa ujana wa nzela donc bon to sepeli ga ne balongo li bango. Alors le bande balongo li bango c'est bien. Ne balongo li bango c'est bien pour déranger maintenant déranger ba ça musala policité. Nous tournons sur nous continuons sur la mutu. Ne balongo li bango tout cas to ko à l'aise. Bon, na osengena nous merci parce que ndenge de la musala esengeli to sala na kimia. Ouais. Parce que nanu biso moko toza bana mboka bato tozomema baza bana mboka me bango bazoya kosala tracasserie tokomi kosala mosala na insécurité na kimia te ntango mosusu likolo ya kokima bango bokotika bato ebele na are bokimi bato batikali koniokama na transport yango tosengi mpena merci na ndenge ameki kokanisela biso kolongola bato wana bazosala biso tracasserie. Napesi na merci pona musala malamu kuna kwa noso bapesi biso ya kobengana bango na nzela parce que biso ba chauffeur kobula na biso ekona ba tracasserie makasi ekomo bula vite mutuka komata chauffeur faza mupepe tango azali kubusa volant chauffeur amubula donc azasu na kimia te eloko tosenga nzela eza pona ba PCR eza pona ba ujana te eza pona biwoda na do osala musala na nzela pona osala transport mais pona PC eza musala oyo ba ujana bazala to bakosala ba osa ba suicide na bango batika so liberté na mingi na ba PC ba na sepe balongo ba ujana na nzela mais to éviter après une semaine ne la biso nde balongo ba ujana c'est-à-dire que tracasserie limité batia so pe ba arrêt au monde to bombia batia so ba panneau et que batia so ba panneau en tête ba chauffeur que c'est interdit to ba sinon ba panneau et de batia so ba arrêt au monde to teremia to zo bomber chaque roulage à to payer 500 francs 500 francs na eza à durant mon côté nde ya no payer 500 francs so ba ya 8 na pesa bango 8 système ça bango nyonso le problème est anande ba ko sa nde ba longo ba zo sa une semaine éviter décision ba kwa nango après une semaine bakoya baba musaso ba avant de batia so ba re ba pano o zare ya transco so ba transco mi baleka ko tia biso pe ka tel mezate le problème de yango wana to continuer édition et mokona lelo na sango oyo depuis mortel ya cardinal Laurent Mosengo Passigna et kozala rapatrié na Kinshasa capitale ya RDC
dimanche 18 juillet 2021 et non samedi. Ndenge ezalaki annoncé ezali bongo ndenge ba changer programme kasibosi kala toujours na méditation pour na kolela grand homme pe prince église oyatika ki mabele uta dimanche eleki. Sangwa mosusu artiste comédien Max Kadiombo akufaki na butu ya jeudi pe vendredi 16 juillet ba circonstance ya liwa na ye pe parcours na ye epesami awa na merveille mobile. Artiste comédien congolais Max Kadiombo Yamba abumisaki molimo na ye na butu ya lobi jeudi 15 juillet 2021 na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Artiste Max Kadiombo na kombo na ye ya Sentatu Kadiombo ye abotama le 3 mars 1958 na ancienne province ya Katanga. Kadiombo Yamba bilonda azalaki à la fois comédien pe dramaturge, mais azalaki pe lisusu sensibilisateur na campagne d'intérêt public. Il a évolué qui pendant l'année belé le cours enseignant il y a langue, il y a mathématiques, puis il y a biologie dans l'école Tondo Mwene Ntanga na Lubumbashi avant de décrocher diplôme na il y a licence na droit privé judiciaire. Azala qui doué na art d'imitation abanda qui co-incarné à merveille rôle ya maréchal Mobutu na pièce électorale. Ni azala qui pensa parmi les rares comédiens ya causé co-imiter ba dirigeant intouchable à travers bagage de belé. Azalaki audacieux, courageux, pe comédien de talent. Tatu Kadiombo Azalaki pe sous producteur et à section culturelle, pe directeur adjoint à chaîne ya télévision moko na Kinshasa. Pe mbala mingi na ba fiche ya festival Toseka. Et pe si pasi mingi na ba membre ya famille na ye, na ba fan na ye. Lisusu na famille na ye ya artiste comédien congolais oyo bayuti kobungisa mikolo eleki moko ya bango mama Shako na nukutu bakundi ete Nzambe apesa bango kimia na motema. Adieu l'artiste, adieu Tatu Kadiombo. Kinshasa eleki partout. Mokili est célébré qui journée mondiale de compétences de jeunes le 15 juillet dernier. Bas détail, na image puis commentaire. Le 15 juillet, chaque année, Mokili célèbre la journée mondiale de compétences de jeunes. Lelo tozongeli yango pour l'importance pe motuya nango na kati ya société na biso. Est-ce que boyebi que jeunesse nde ezali majeure partie ya population pe jeunesse nde ezalaka avenir ya mboka. Journée oyo ezalaka proclamée na 2014 dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Wapi batalisaka le 15 juillet à chaque année et causa désormais célébrer la journée mondiale de compétences des jeunes. Idée yango ezalaki kotia lumière et importance ya transmission na ba jeune génération ya ba compétences nécessaires pour na permettre bango bazo ba emploi ya malunga pe bazo ba travail moko ezali des sommes et même sur le plan entrepreneuriat. Tomona kana kala na village bakoko na biso banda ko vandisa ba jeune autour ya moto pona koyebisa bango nini eleka ko lakisa bango histoire pe kopesa bango mayele kasi lelo oyo jeunesse ezali beaucoup plus trempé na ba réseaux sociaux ole ya ko salela internet pona koyekola bango bakinda trop na ba réseaux sociaux. Conséquence compétence na kati ya ba jeune ezali vraiment makasité et plus les années passent plus ba génération ezali kokoma de plus en plus fragile sur le plan compétence. Okomona lelo ko ba parents o basalaka mingi bakendaka na ba classe ya malonga mosika te kasi lelo kokuta ba licencié ba gradué ba o bazali ba universitaire mais kasi compétence ya mokie par rapport ya ba o basalaka ba classe ya malonga te. Journée à lelo ezali moko ya ba journée à ko réfléchir sur compétence nini parents zanango pe o ya koki kopesa mwana na ye kolandela mwana e bandaka na université te mais bandaka depuis l'école primaire wapi parents ye moko enseigner la contribuer na formation ya mwana na ye, c'est-à-dire ato salaka soki ozongi na poko nzwata ya kotala bakaye ya mwana na yo et tout na ba question travail na devoir ce qui est important. Peye bisaye lo lenge nini yo ganyaka vie betelaka masolo pour que yo pesa pe héritage ya malonga.
héritage ya solo ezali kaka mbongo te mituka te kasi oyo ezali kokita de génération en génération compétence pe mayele bwana sagesse ezali très important pour moto akoki kotika na ba million kasi soki azali na compétence ya kogere yango te après 3-4 ans okokuta ke nyonso ekozala volatiliser na bêtise pe na idiotie ya mona wana mais soki opreparaki mona na yo atako soki ozala makoki ebele te eko-permettre ye à s'en sortir ata na nsima ya liwa na yo. Journée mondiale de compétences des jeunes il y a 2021 et se déroulaki na contexte moko très difficile vie persistance ya pandémie ya COVID-19 pe ezali ko bouleverser makambo mingi partout dans le monde. Yango ezali ko bebisa makambo ebele sur le plan enseignement technique pe professionnel donc na mokili mobimba ezali un peu compliqué kokuta na bakologo to pe na ba journée de réflexion atako yango ezali ko sala makaka na vidéoconférence. Toyeba que hausse ya chômage chez les jeunes ezali donné moko incontournable na ba économie na biso na ba pays ezali développé atako na ba pays ezali développé te nombre ya ba jeunes actuellement non scolarisés sans emploi ni formation et ezali de plus en plus augmenté pe ba jeunes femmes bazali 2 fois plus concernés que ba homologue na bango masculin surtout na ba pays africains na kati ya ba village na biso basi ebeli bazali nano privé na kokende classe ba mariage précoce ezali ko salema yango ezali ko sala que moi si ezali la compétence ya ko faire valoir. Selon dernier rapport publié en 2020 dans l'Organisation internationale du travail, les jeunes au basali sans emploi, basali de plus en plus ebele na mokili mobimba et surtout na ba pays où ezali non développé. Yango ezali kosala que insécurité ezala makasi ba jeunes ebele ba mipesa. Na ma activité lokola ba kulu na pe bongo na bongo alors que soki mwana aye ko malamu alandi nzela malamu parent ya pesiye o esengeli eko permettre ye pe azala utile na société ezali na bato mosusu akendaka koluka mosala te po ayebi ke atanga na ye malamu te azokosela mboka makambo ezali trop tard te telema luka eloko moko luka formation moko mipesa yekula na mozindo po okoma pe na valeur na kasi ya société ekosunga yo. Kinshasa eleki partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité. On continue Kasnalingala. Awa, topé Sarabino, toujours d'informations vraies et vérifiables. Donc, proposer bino lelo émission na bino kindoki politique. La crise politique et impacté l'économie na biso et permettre de l'activité qui est presque débutante et se développer. Tout ça qui est l'industrie automobile, tout ça qui est la chaîne de montage. Il fallait tout les étapes, il y a des composants. Pour après, tout comme on étape pour les voitures, il y a des Congolais, made in Congo, tout bien en motuka, tout bien en machine, ils ont été interrompus, il y a un pillage, par exemple. Après pillage, tu veux connaître la guerre. La guerre rwandaise et si les Nien ou Israël qui reste par-ci par-là l'économie et si donc nous sommes repartis de zéro, n'est-ce pas? Les lots totical la nini totical essentiellement dans la mine et puis dans la mine on a totical dans la mine extractive. On doit pas on a nini na Congo à qui a Timuli à bimisi minerais à Teki et ramener sur quelque chose. Quand on parle même des mineurs artisanaux Ming et Sali, creuseurs. Ce n'est pas des gens qui ont des petites unités, à cause de moi, or à fondre comme il lingoté. Donc, on a bande de Mali, bande de Ghana, bande de Burkina Faso. Il y a eu le thé comme on était abri, gros appel, malongate. On a eu tout le lobby que raffinage des autres, ça, en Rwanda. Tu vas canaliser que non, les apôts, tu non, pour Rwandais. Azana kimia boka za muke batu nyonso baza kimia président bango akangi bango baza la calme baza un peu plus discipliné mutu soka ye na industrie kuna abakisi mo atalo muke aller attirer marchandises ezouta na Congo parce que ezali transformé été n'est-ce pas ezali transformé été za brut donc valeur na za na seye tanga ko za valeur produit na brut amemi à 60 ou 70 km du Congo
pour Kigali, c'est à peu près 100 et quelques kilomètres du Congo, c'est pas très loin, et à transformer en gros, et j'ai valeur moussous. Donc, plus value au bis fallait au lia, yende à kolia yango. N'est-ce pas? Bénéfice au bis fallait au lia, manque à gagner pour la RDC. Exactement. Donc, c'est quoi effort Nabiso pour les 10 prochaines années, il y a effort, il y a diversification. Pour encourager l'économie Nabiso, les Congolais sont actifs dans n'importe quel domaine, surtout les jeunes, n'est-ce pas? Pour assurer le soutien, parce que pour développer une activité économique, ça prend du temps. Ok. Et là, on a moyen que on a pourquoi. Mais aujourd'hui, il y a déjà une bonne voie parce que dans l'état de droit, c'est en bonne voie. Oui. C'est en bonne voie parce que ça information mon agent économique on a bien la sécurité. Comme ça se faisait avant. Motuna lelo epesi koseka makasi. Combien de temps esengeli dra etikala na mbeto? Bakinois ba réagir na micro ya Peggy Ilunga pe Merveille Mobende. Mwasi ya propre batala kaye na ndenge ya bomusaka nzoto te kasi batala kaye na ndenge ya zoka swe ya ndaku na ye ya bana pe ya mobali basi ebele ozolula ye kaka libanda mais soki oki esika afandaka je vous jure okoyoka ta posa ya komela mai te po salite eleki na ndenge ya kosakana te ndako ekomana kopesa solo mabe ye kutu wana etali etin ye kaka liboso ya kitalatala po atalaka ndenge abongisi suki na ye na ndenge atie basile soki asilisi okomona ye ntina ba heure tardive aza kaka liboso ya telefone azwaka ta temps ya koraisonne te nini fo asala po ndako na ye ezala présentable baredo ya ndako ya pembe ekoma kaki abosani ke porte ya liboso ya ndako nde ezalaka display ya ndako ya pasi pe mawe eza lisusu ke soki okoti na kati ya chambre ya basi mosusu okoyoka pasi ya somo kutu dra achangeaka kaka soki amoni penza eyindi to pe ekomi na solo ya motoki yango biso magazine KNB News to solaki na population kinoise pe totunaki bango soki dra ya mbeto koki kochanger yango après combien de jours. Vraiment ça propre au cas où azana ba réserve na ebele même après 24 heures 48 heures il peut changer mais azana ngona azana ba difficulté wana na semaine akosala ngo ata deux fois ou soit par plusieurs fois qu'on trois fois ya kosokola kotana même ba rideau wana même ba serviette ba biloko wana la moi soit sa propre et traînera vraiment salité. Il y a ça après 2 jours à changer. Non d'abord éducation on a besoin d'internat l'internat célibataire que ça a 3 jours au sukoli il faut 2 jours et puis la connexion des autres africains kotoka bandini hein okoya ko sa drayo Tokyo online nango mais eza hygiénique te okoya ko botelo malade makwanza biloko belé normalement il faut changer on peut savoir sur le conseil il faut normalement 2 jours changer drap na yo et puis faut ko changer drap yo mongo na respiration ndeko salaka pas très ici et ça na madusu et ça na banini tango Tokyo olali boye badusu nyo sona ba pore kangami et après vous en nini. Bon, dans le métro, normalement, ils ont la moto à la télé, ils ont poussé à mon moto. C'est-à-dire que les gens qui ont été souhaités dans le moto. Normalement, droit on allait aller l'élo, mais il peut faire le droit changer. Là, c'est ce droit, monsieur. Bah, droit on a quand même, les arrêts un peu cher pénalité. Tout ça, où la qualité par qualité. Non, la dimension, bon, on a cause à n'ango. La cause quand même, la tombola, où moi quand même, les arrêts moi bien. La cause moi mi balai, moi mi 7 mandats. Na la la mutu na tongo lobi madame a chocolat a zéro monsieur soit attendu tant on est au kauka a ko ko changer sur micro sur to la muka ne wa luka to ko pesa ba o ba yibi na mute wa ba sela ngo pété ça dit que tant on la ina mobali bo la muki e bon que même na bouteille za ba tu ba espérer ka ba toka ka a ko toka a ko la muka na tongo lem sur to tambo la pena bina salon pousser na makope ko na matili ko la droit de to la ki on lelo moi sur la moto qui a un tout moi parfait pas pour la lème surtout moi il m'a foutu un tout peut coûter la droit donc moi sur à propre moi sur na ibi ko faire la ngote baza ka méthode mingi ko kota tombola bibi ko neza ka moins cher ola na mobali wala mingina tongo avant toute fois sur la bilamba basani tout au changer pe droit wana au sokoli yango ni yango so mo ni za moko otanda ona singa izuma moi na pourquoi ozongisi pona nga conseil na ko pesa na baninga basi eza
kozala propre na vie eza bien eza mpona kosécurize yo moko nanu santé na yo ezala vraiment impeccable eza kitoko te kosala na badra une semaine ou au-delà ya une semaine eza bien te mpona santé toza na bamaladi ya po ezalaka cher mingi mpona kotraite yango eza malamu te ka jour moko butu kaka moko bolali na mobali na ata yo moko na ntongo nango longoli osukoli jamais bongo mutoki mpe kopesa mutu perfection normalement mwasi mpe ndo ya propre soki alali na mbetu na ye na mokolo wana na ntongo nango clean ezalaka 100 francs eza mpe mbongo ebele te lekoki 400 osombi lekoki na yo niki dra na yo kitoko nalobi papa bato mpe koma yango mwasi bato ekoma ebele so oza na dedre ya pamba ya ndako na yo oza mwasi zoba mwasi sali te bandeko bamama surtout bino basi ya mabala yebaki ata ochangeaka kabelo chaque jour olataka makasi mais soki ozalaka kaka propre na nzoto mpe oyebi kozwa soin ya ndako na yo te yebaki basemeki na yo na bato kotaka na kati ya ndako bakobanda kotonga yo mpe ekokoma sujet ya mokeri ndra ya mbetu ya mwasi ya libala batiaka toujours ya pembe mpo olandela yango soki ekomi salite changer et puis on changer à 2 fois par semaine yango il faut que ça l'effort et ça la kata 3 topé 4 topé au-delà ils ont dépendre kaka na possibilité na yo keba mibali misusu balo bakana bango te menacer mutema azomona yo vraie salité donc Zouaje Kinshasa et l'équipe partout. La sokoli maboko pour mokumba langa mokola lelo esili ezalaki na esengo ko présenter les bino édition mokona lelo oyo bozalaki ebele kolanda biso partout dans le monde pour na s'informer bien pour atopesa bino toujours d'informations d'une manière très professionnelle kasitika na pesa. Merci l'équipe technique et rédactionnelle ya ba warrior basaki mosala kitoko ce que boyo za motema mabe na sima caméra na régie et simba makibongo na Timothée Kaembe réalisation ezalaki ya Nathan Siata Edichet Beta Makipe Kumbamaki na Merveille Mobende réalisation coordination na bosanaki koloba que coordination ezalaka toujours na yemoko le grand lion ya communication na RDCP partout dans le monde Jim Kennedy manga auto souhaiter ba bonne guérison na ye nzambe azala na ye pe nyonso ekotambola malamu ngala bino tokutani mikolo ezali koya na souci moko kaka pour servir bino toujours d'une manière très professionnelle. Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino